Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Mobile à Pembe. Bon ouais, ça va, mobile à Pembe. Ouais, ça va. Ça le bien. Non, ça, point de vue, je ne fais que rigoler. Quoi. Voilà, on appelle la Seki Kaka. Comment on a mon frère? J'affaire Ali. Sanduku Nasuka. Sanduku Nasuka. Ah. Tous les gens qui ont concert, ils ont combattu, ils ont télémé là-bas, mais c'est pas bête à poto. Ils ont eu un concert, raté, tout le monde a baketi na maison Schengen, gangi, lobby, vani na mabele, mais mundela lobby ka concert ko beta malangote. Comme on a combattu, bazo buma cop, comme on a combattu, bazo peki sabandi ko na bango, basala musala te pi ba mise bazo subir lo wana ba combattant, yo personnellement zo le belaoni. Bon, on dit quelque part, tout ça ben morceau de côté. Mondela a raison, on a pris des positions. Parce que au moins culture, na biswawa ou peut-être ailleurs, bisonda peut-être culture n'aime tout ça que pervertir jeunesse. Pour culture peso sont à l'état. Parce que tout ça le seul pays au monde où les musiciens aiment bêtises à boire qui dignitaire en boca. Et la biswawa, je te dis. Ayemi bêtise. Ayemi bêtise. Ouais, ça donc ayemi va n'importe quoi la soka à boire qui dignitaire en boca. Tozo andet na ka vena biso ngiama tango yo kotaki na FCC eza biloko ye moka lona ki azofuta biloko ye moka lona ki ayeba ko calculer retour na ngote siko yango ebandi ko payer ye non seulement ba musicien en général parce que toza le seul pays au monde où toza la thématique musute la banzemo na biso kaka bolingo na sexe makamo aoza berceau ya ba mourir de signaux ya mboka lokola Congo mais toza maladie. Ba musicien il fallait pas son à l'état banze mon bango c'était que ba inciter biso population il y a reçoit peut-être position moko sogindeni ya hein tu comprends mais moi ba musicien il faut ba banze mo ezo ko aider mers ozolanda banze moté un coup na lingi na bwaka tango yozo yemba babiloko wana nyoso ozo contribuer na sous-développement yamboka parce que ozo pervertir jeunesse. Yango peut-être on peut pas sexe ça bébé aussi na école. Mais biloko nyoso salma sous la bénédiction à l'état. Donc ozo salma vana donc sous ma pamboli il y a l'état. Parce que depuis to banda makambo ba sexe ça pour to assister à na procès mon côté équitable ya ko condamner ata eloko moko sexe. Le seul pays au monde officiel de l'État, Azar se masturber le bosso à laptop, mais Azar toujours en fonction. Les ridicules ne tuent pas. Non, mais oui, d'autant que on a noko en ami kili, bazo réagir bongo. Et ça babera en cause noble. C'est une façon peut-être il y a quoi même ba musicien na biso. Ba baza tala na peu exemple moro typique. Au moins mutolo la fali. Mukolo yemba nzembo alati caleçon. Pour te dire que bati pour una bazan influence ma casse na merci lelo. Alors bakoyi ko utiliser influence na bangwana ya ko aider mère cha relaxa bango nzela. Banzembo na bango ba thématique faut za ba thématique moko instructive. Oza ko mema mutu na réflexion. Tala lelo ti lelo zana deux personnes ba imba banzemo bala ko bala na ba réalité mboka na biso eza redi a mis lo kwa kanza ba onyos batikali so écoute na ba ba chantre chrétien ma po ba Michel Bakenda basala ba sextap mais azobeta toujours ba conseil d'adoration ba gispe ba bazoland donc toza le seul peuple na adorateur oui toza le seul peuple na sata tuna soka yemta bebi sabiso po proportion buzoba eza likolo makasi Hollande donc quelque part ba nokwana ba na raison pour permettre à ce que les musiciens congolais baso position mususo bazanango. Mais pour na yo conseil no repesa pour makamo vraiment to remédier nango pour na yo kotala ngam kuna ba musicien pour basangisi nyoso rose la pasteur rose la mokili bango tout basangisi bango na ba combattant pour na solution ko zalani. En tout cas pour na ngai solution za ke ba musicien bango moko ba revenir na raison au bon sens. Batika biyimba yimba basunga l'état ozolanda tout le monde a Alpha Blondie a imbi sur les jobs par là que et ça ne moment en tout cas est touché immoralité à bas politiciens malgré à Kimisa Côte d'Ivoire mais au moins c'est une vérité ba changer en côté Hollande tout le monde a bandi ba Michael Jackson ba ima ba nzembo ebele pour na humanisme mais tala biswawa ba bêtise iyaka mwana iyaka na ko simbate na ko tala kaka yebisanga yozo papa mobimba
Est-ce que bazo sunga société lelo zana beto li solo mo be uto sa men église na biso mo de la place mais na autant à comboter des pères que bandimino se ba ki man église à petit poil. Pourquoi ba pasteur congolais ba kendo terre na France Belgique mais ba kendo terre na Beni Tourité? Parce que bozo kendo terre ba to si ba lié ba tondi baza bien. Pourquoi ba kendaka Iturité hein? Pourquoi ba kendaka Iturité Benité côté ba to baza kutu na ba problème baza na poste évangile. Faut pas ça la ba modèle wana. Tala ngana bi frère mo église au solo to betela. Eh tala chef ya protocole hein? Alingana ser na kati église batinda na bango ba film porno. Soko mukora na zotinda film porno et raté bimé na WhatsApp à pasteur. Soko frère azo batenga na mikimi l'église to na sala tubela. Oh là na ko se raté eza ba vanti to vivant mikolo. Abangi mais asu tuka passer à réagir. Oh yo pe okota na mouvement aussi na tala otina na épisode nyoso. Donc ozolanda tala toza okufa. Yo za ko imaginer ce boza na 85% jeunesse. Oh basé sur na repère, te basé sur na référence mokoté. Congo dans 25 ans ozala ndenge nini. Bino tango banda okola est-ce que mineur à cause de la tu 19 vers libanda? Non. Faut pas ça ba musicien na biso boye. Po bango tango ba omona ba temel ba kuna alors et ko remettre bango pe au bon sens. Ba yemba banze mona bango ozali ko aider société parce que ça banze mona bango za ko aider société. To landa ba redi a misit. O landa banze mona libala ba orphelin. Injustice. Oui. To za ba musicien to za ba pays sérieux wana za icône. Faut pas saluer monument. Zo banze molongola ba loko kanza banze momoko o eza ko toucher lo lenga na biso ko vivre. Banze mo mélancolique mais ba onyos batikali. Na yana wana ngama na lingina bwaka siko za ko s'attendre na nini. O ta ko zala so candidat député malheureux na pour le compte FCC. Ozo zele ya bana ko s'attendre na nini. Eza misala bon mo baza ko récolter ngo. Voilà, en tout cas, il faut un numéro, na moni, faut na bengo émission, na to vana biso mi ba, to vana biso mbale vraiment na plateau, donc to tumba pena teke, to un numéro na. Merci Calvin, kosomoni makamango yango, tala ba makamba boy, borozango wapi, soki bo jango awa na JK business te. Ah, na lingi na bwaka, na kutala kaka me na kusimba te. Papa mobimba ye. Ah, yoka mamundeko nanga sanduku alobi. Ah, ça fait rire. Je ne ris pas de vous. C'est juste des rigolos. Pour ne pas que ce qui n'a pas l'air. Mais il n'y a pas de mécanisme. Mécanisme, c'est chose qui bande pour un dialogue. Il y a lobby ba musicien congolais ba zonga na kibo moto na bango. Pour bazo subir le passé na bango et zo rattraper bango. Wana lisusu ndeko na ngai le blanc mobali ya pembe sanduku auti koloba mais bon vivre ngana ye na émission ka biso mibale na sabino na bike ko yinda ya ko sakana te semaine prochaine to benga e poto sa na émission mobimba mais ngape na lobi boy est-ce que ba musicien faut-il ba continuer ko subir loi ya ba combattant les kanisi musu ndeko moko lobaki na zuka makanisi na lobi na nga na obanga na nga mais yo loba ya lobi boy. Musala ba combattant ba réseau ba neko pesa lobe zalaki na beni bato bazo kufa. Dépravation des mœurs ndenge ndeko nanga saundu ka uti koloba. Soki ba na poto bazo bebisa bala na biso bazo botola mabala na biso. Bango bazo soutenir politique ya mboka. Ba komisaki mokonza mboka oyo azaki liboso mukamaradi na bango. Faut-il que ba musicien ba continuer ko subir loi na bango. Ndeko na lobi te. Ba musicien concert ya werebe tamate il fallait ki ba combattant ba créer na préfecture ba funda mokonzi na bango lobby ba komaki ba français ya makasi waze kwa pas la livre deuxième livre kala tezo ba do waze kwa pe ko komama ba français makasi wana ezali mais waze kwa bokoma ba fundi bino ata mutu asali crime ata mutu abomi mutu azala rappel na droit à défense mais allez vous défendre aussi. Bazo funda bino pour concert et salate mais bino bo vandi bozo subir bo sel ba conférence de presse na Kinshasa ko trouver la bino solution te muta boy concert aza mundele wera yo na problème visa te jibo na problème visa te wase ko na problème visa te bo za déjà na ba visa permanent misusu kutu ba voilà to suka ka wana pona kolongwa lelo lobo ki na porte ça problème te bo kindi bo sulana mundele
bokende bo trouver ba avocat bo sala collectif d'avocat bokende bo défendre cause na bino po bino mo bolobi ke to liaka bien tant to betaka na libanda ya mboka tant to kena na diaspora tant to kena na mikili ba poto to zonga vraiment to za ko sepela mais lokolo ba bomela biso ba kangeli biso nzela ko peso kena ko kofa. Troisième piste yango wana ya liboso balobi dialogue ya mibale balobi bo zonga pe bo zonga na kibomoto na bino. Troisième balobi à la guerre comme à la guerre bino pe bo funda bino pe bo défendre cause na bino ole bo vanda ka bozo subir ponenge ya liwana wera tomber na bataille Kofi arena ezate waze kwa Lyon ekobeta mate pone na moni force ba combattant ba nango soki bo bana kovanda kaka bobi to subir bo sala rapso ba conférence de presse na Kinshasa wa bo zo bana bato tambusa bango na 24 wana basala moi trouble mo makelele bo so ni na Schengen basala kiango résultat la inine ko concert annulé ko visa bozuité ya ko skamwa kutu pe ya ko seka Sankara de Kunta wakanda Sankara mta kanda oseki pena piro jake potote pona koloba ke to komina suke mission na biso eskana pesa ka Guy Umberto Kabi